Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Merci à la communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Merci Bisika Nyonso, Bozo Landabiso, pour un soutien Nabino, pour un commentaire Nabino, pour un partage Nabino, pour un like Nabino. Bokota, kaka ndenge tolobaka TV eza radio te, ya lelo ya sika. Pesa sango na moninga kabali solo kobomba yango yo moko te, benga voisin les acteurs de Kinshasa et bandi na 3 Exa Production TV. Émission ya lelo ememi biso na commune ya Ngaliema. Kaka ndenge toyebisaki bino la fois passée, commune ya Ngaliema eza na district ya Lukunga. Commune ya Ngaliema eza subdivisé na 21 quartiers. 21 quartiers ya commune ya Ngaliema yangoyo. Tozana quartier des anciens combattants, tozana quartier Bangu, quartier Basoko, quartier Binza Pigeon, quartier Bumba, quartier Congo, quartier Djelo Binza, quartier Joli Park, quartier Kimpe, quartier Kinkenda, quartier Kinsuka Pêcheur, quartier Lonzo, quartier Lubudi, quartier Lukunga, quartier Mama Yemo, quartier Manenga, quartier Finda, quartier Munganga, quartier Musei, quartier Ngomba Kikusa, na quartier Punda. Bokota, bo s'abonner, bo liker, bo commenter. TV za radio te, omoni balabala na bino, omoni quartier na bino, koma na commentaire. Yope oyo omoni lupangu na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso pe na commentaire. Prochainement tokozanga te kokotisela bino pe quartier na bino. Lelo totambolaki na quelques avenues botika kala boyebi susu ndenge komate na commune ya Ngaliema na quartier Congo. Lelo toyaki na quartier Congo tolakisa bino quelques bisika botika kala boyebi lisusu ndenge komate kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. Totombeli bino botali malamu video na biso ya mokolo lelo. Na les artères de Kinshasa ya mokolo lelo totambolaki na balabala conseil de ville. Conseil de ville eza balabala oyo na tango ya musée ezalaki barrière moko ezalaki wana moyen ya kokota kuna ezate. Yango ezomema biso vers avenue Okapi. Awa toza plus précisément na Palais des Marbres. Bokota. Totambolaki pe toyaki pe tolakisa bino hôtel na bino Joli Park oyo botika kala boyebi susu ndenge ekomate. Tolakisa bino pe hôpital de référence ya Mbinza Météo. Bokota. Tolekaki pe na avenue Haute Tension. Balade na biso ya mokolo lelo esukaki na avenue Mbenseke. Wana tokomi na quartier Joli Park. Bokota. Ndenge boko komona awa tobandi les artères de Kinshasa na biso na avenue Nguma na bino botika kala yango wana. Awa toza na Nguma soki okei tout droit ozongi vers magasin ya Kitambo. Bokota.
en face na biso ndenge boko komona ngo eza concession ya Palais des Marbres yango wana balabala en face na biso na tango ya musée ezalaki barricade barrière moko ezalaki wana moyen ya kokota kuna ezalaki te yango lelo toye kolakisa bino yango bokota concession ya Palais des Marbres yango wana balabala oyo ezalaki non fréquenté tango ebele na série ya président Laurent Désiré Kabila na série ya Laurent Désiré Kabila bokota kabali solo pesa sango na moninga na moni lupango na bino namoni balabala na bino na 3 exemples production TV wana nyonso eza concession ya Palais des Marbres toujours avancé Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. balabala oyo eza na quartier Congo oyo toza na quartier Congo Lisume koma nango perfectionné Makambo tobo ya kilobi Ekomi autorisé avenue conseiller de la ville na bino botika kala tolobi soki oke tout droit nango ekosala jonction na avenue Okapi bokota bosabone bopartage bolike Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire bana ngaliema boza wapi bose manifester na ba commentaire bo partager bo liker soki okei tout droit na avenue conseil de la ville o kokende ko croiser avenue Okapi totiki conseil de la ville tokoti direction yo tozo avancer bokota na gauche na biso toujours Palais des Marbres
bisika babomela feu président Laurent Désiré Kabila palais de marbre yango wana kotoyo na série ya mzee bato babanda koleka te eza sécurisé par la garde républicaine. Bokota tokei na direction oyo yango nde ekomema biso vers l'avenue Nguma. S'il te plaît, retournons à la parole. Awa toza na quartier Congo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana quartier Congo boza wapi? Bana quartier Congo. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Évêque mon kona lobi, tous on a l'éleveur. Bokota, toujours avancé. Clôture nyonso wana eza nde palais de marbre. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangola kamotema ye. Yesu yakana yo vraiment. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso. Awa tobinmi lisusu Nguma. Kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge. Avenue Nguma yango wana. Soki okei tout droit okei magasin. Soki okei gauche na biso ozongi Delvaux. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Okenda libanda ya mboka oyebi lisusu babalabala oyo ndenge ekoma te. 3 Exa Production TV aye kolakisa bino ke ekoma accessible. Eza balabala oyo
oko contourner embouteillage ya nguma po okota mbinza météo okende Ipen okende Delvaux. Soki okei tout droit okei Delvaux, soki okei na gauche Palais des Marbres bisika touti. Bokota awa tokomi na avenue Nguma. Bokota awa tokomi na haute tension sur Nguma, croisement Nguma avenue haute tension yango wana tokotika Nguma tokozwa haute tension bana Ngaliema bana quartier Congo bomona quartier Congo na bino botika kala yango wana. Avenue haute tension de Ezokabola, quartier Joli Park na quartier Congo. Awa tomati na haute tension. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana quartier Congo bozawa pi Keveza radio te. Station ya SNEL ya Ngaliema yango wana. Station ya SNEL ya Ngaliema haute tension yango wana 30 000 kV. Wana croisement ya avenue Plantane na avenue haute tension. Avenue Plantane de avenue ya Hôtel Joli Park tokozonga wana poto lakse bino pe Hôtel Joli Park na bino botika kala. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Oyo toujours avenue haute tension. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé
Avenue Haute Tension, TV eza radio te, Kabali Solo. Yebisa moninga na moni lupangu na bino. Avenue Haute Tension. Na gauche na biso quartier Joli Park, na droite na biso quartier Congo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Bokota, oyo toujours haute tension. Toujours avancer sur haute tension. Haute tension na bino botika kala yango yo. Bana ya haute tension boza wapi? Bana haute tension boza wapi? Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kabali Solo. Ebisa moninga namoni lupangu na bino. Namoni quartier na bino, namoni balabala na bino na 3 Exa Production TV. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bokota, toujours avancer. Wana croisement ya avenue Haute Tension Nambenseke. Awa tokomi na avenue Platane. Avenue Platane yango wana na droite na biso nde Hôtel Joli Park. Hôtel Joli Park yango wana. Okenda libanda ya mboka kala. Oyebi susu ndenge Joli Park ekomate. Hôtel Joli Park na bino yango wana.
Station yango wana na gauche na biso, station ya haute tension ya Ngaliema yango wana. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue Platane yango yo. Des Écritures avec le pasteur Godin Poé. Azan a raison. Platane yango yo bokota kabali solo. Namoni lupangu na bino, namoni balabala na bino. Namoni avenue Platane na bino ovanda okola Platane yango yo na quartier Congo na commune ya Ngaliema. Bokota. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe bavi ya kuta dire. Hôpital de référence ya Mbinza météo yango wana. Hôpital de référence. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bandeko balandi ya 3 Exa Production TV. Kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. Yango eza na croisement ya Platane na Mbenseke. Soki okei na droite na biso ozongi météo. Soki okei na gauche na biso ozongi cimetière ya Kitambo. Bokota. Tokoti avenue Mbenseke. Tolakisa bino Mbenseke na bino botika kala. Boyebi lisusu ndenge ekoma te. Avenue Mbenseke yango wana. Avenue ya Centre Nganda. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozo avancer sur l'avenue Mbenseke.
retour à la parole, nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana menseke boza wapi wana villa nira yango wana omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso na commentaire tokozonga kolakisa yo pe balabala na bino. Bana ngaliema wana eza avenue de la République, avenue de la République yango pe eza moko ya baraccourci oyo ezomema yo na avenue Okapi. Prochainement tokozonga to kolektia bino pe avenue Okapi na bino botika kala. Avenue Okapi eza mulai, tokolakisa bino na quelques balabala ya météo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, tout dévote mon massé eveke moko na lobi tozonga na lelo. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin. Azan a raison. Obima libanda ya mboka kala, obima libanda ya RDC 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, oyebi lisusu ndenge mbenseke komate, mbenseke yango yo. Soki okei nango tout droit ozongi vers station ma campagne, yuko moko ke nango pe kan luka, okei nango cimetière a Kitambo, avenue mbenseke yango yo. Perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Tozo avancer sur mbenseke ndenge boko komona TV za radio te, mbenseke na bino botika kala yango wana. Tozo avancer bokota c'est tout jeunesse en lelo balinge kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire mama lelo mingi na kati ya mangomba bilingi lelo mingi na
Tolobi lelo toyaki na commune ya Ngaliema pona kolakisa bino kelke balabala na bino botika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te. Totambolaki na balabala conseil de la ville oyo ezalaki barricade na tango ya mze bomoni yango ndenge ekomi. Tokoti na balabala haute tension bomoni pe palais de marbre. Tokoti balabala platane balabala ya hôtel Joli Park bomoni pe Joli Park na bino botika kala. Toye kosuka na avenue Mbenseke. Tolobi commune ya Ngaliema eza na district ya Lukunga. Commune ya Ngaliema eza subdivisé na 21 quartiers. 21 quartiers ya commune ya Ngaliema yango yo toza na quartier Punda, quartier Ngomba Kikusa, quartier Musei, quartier Munganga, Kamunganga, quartier Finda, quartier Manenga, quartier Mama Yemo, quartier Lukunga, quartier Lubudi, quartier Lonzo, quartier Kinsuka Pêcheur, quartier Kinkenda, quartier Kimpe, quartier Joli Park, quartier Djelombinza, quartier Congo, quartier Bumba, quartier Binza Pigeon, quartier Basoko, quartier Bangu, enfin quartier des anciens combattants. Bokota, Kabali Solo, Pesa Sangna Moninga. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mukolo lelo toyaki kolakisa bino bisika mosusu oyo boyebi lolenge ekomate ukenda libanda ya mboka kala lelo les artères de Kinshasa eye kolakisa bino yango lisusu. Yesu yaka
ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Merci Naba abonné na biso nyonso. Merci na communauté 3 Exa Production Mobimba. Naba oyo nani ba s'abonner te, bo s'abonner massivement. Partagez lien, commentez, likez. Benga numéro yango wana eza affiché. Vidéo na biso ya mukolo lelo tosukiseli yango na croisement ya Mbenseke na haute tension. Soki omati avenue haute tension. Awa toza plus précisément na arrêt Sakombi. Awa toza na arrêt Sakombi. Na ngamu na biso toza na commune Kintambo. Bisika toza na commune ya Ngaliema. Soki yeso azongi te tokutani mbala sima na video mususu pe na quartier mususu.